bolingo kwa yo osangisi mambo tamasose okomisi biso mokolo mwane sikabila kabilongana Tata Nzambe oliko Kombo na yo ekumisama Pesa kimya omokili Bana bayo basepela Olakisi biso bolingo bwa yo Osangisi mabota masose Okomisi biso mokolo mwane Sikabila kabilongana Tata Simo Tata Simo Tata Simo bila kabilongana Osangisi mambo tamasose okomisi biso mokolo mwane sikabila kabilongana na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tokotisika na etangelo na biso ya misato me yango tokota kuna tokorapele na baye oyo bayaki nsima totangaki na mokanda ya psaume to nzembo 124 verset 1 à 8. Psaume 124 verset 1 à 8. Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Sika tokotanga na mokanda ya Apocalypse to emoniseli na chapitre 2 verset 1 à 5. Emoniseli to Apocalypse chapitre 2 verset 1 à 5. Soki tolongwe wana tokozwa na 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 à 15. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 à 15. Etangeli ezali boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Apocalypse chapitre 2 verset 1 à 5. Komela anzelu ya lisanga ya Efese ete moto oyo asimi minzoto sambo na loboko na ye ya mobali oyo azali kotambola na
ya televisio ya minda sambo ya wolu alobi makambo oyo na yebi makambo oyo osalaka pe mosala na yo ya makasi pe ezaleli na yo ya koyika mpiko na yebi mpe ete osepelaka na bato mabe te pe omekaka bato oyo balobaka ete bazali bantoma kasi bazali bantoma te mpe omoni ete bazali bato ya lokuta ozali mpe koyika mpiko mpe ondimi komona mpasi mpo na kombo na ngai mpe olembi te atako bongo nazwi mabe na likambo oyo otiki bolingo oyo ozalaki na yango liboso yango wana kanisa lisusu esika ozalaki liboso okweya pe bongola motema pe sala misala ya kala soki osali bongo te nakoyela yo pe nakolongola etelemiselo ya minda na yo na esika na yango soki obongoli motema te. Deux Chroniques, chapitre 7, verset 14 à 15. Elobi boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu mpe bato na ngai oyo babengami na kombo na ngai bamikitisi mpe babondeli mpe baluki elongi na ngai mpe babongwani batiki banzela na bango ya mabe ngai nakoyoka na likolo mpe nakolimbisa lisumu na bango mpe nakobikisa mokili na bango sikoyo miso na ngai efungwama mpe matoi na ngai ekotia likeli na litoi na libondeli oyo esalemi na esika oyo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Tokondela na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu nzambe na biso pasi molimo ya papa limisa na koyoka na komona na kokanisa ntango oyo ekoki po ete toyoka liloba na yo yoloboli ngai po ete nazwa maloba kokuta epai na yo tokabola yango biso nyonso na bandeko po ete mokolo moko ya mpasi ezelaka biso tobika okombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu lelo ezali dimanche le 24 mars 2024 mokolo monene mokolo na yawe nsima kosala mikolo toba nde ya sango apemi alobi tokumisa yango nde biso nyonso tomati na ngomane ya bule mpo na kokumisa mokolo oyo kosanjwa yango nde sika tozali na sanza ya mars ndenge bapredecesseur na ngai balekaki balobaki likambo ya mars sanza oyo ya bafeti na biso mpo bato batunaka mokili etunaka lelo lisusu fete lobi lisusu bino mpe bolekisi wi tokolekisa pamba te ezali bafeti ya banzambe. Le 17 mars na 1958 eza rappel na matadi liloba ya papa kulutu ye mpe akokufa 17 mars tokokota na detali te. Le 22 mars mbotama ya tata molimo santu papa mfumalongo papa na ya kuntima. Le 17 mars apesi yango na bapetiste. Le 22 mars bandeko na biso baprotocole batechnicien espèce bamati mpona kokomisa mokolo oyo ya mbotama Noël. Le 18 mars kolo yesu bakutani na papa Simo Kimbangu
toyebi kozwa message. Le 21 mars, bandoki bakangami na Kimiala. Le 25 mars, lobby mokolo wa lobby na 1960, nzoto ya tata Mosana papa Simon Kimba. Et le 25 pour comme le 2 avril, na Matadi Mayo. Et que les Kamba, le 3 avril, ils ont dit qu'à rappel des Alessandra, il y a fait des bélés. Oh, il y a un moment où il y a une chose, il connaît ça, il y a un moment où il y a un moment. Totangi, na Psaume 124, 1 à 8. Mingi peto komituna pour la Psaume 124. Psaume oyo mutakomi yango ezali David. David azalaki nani to asana ndenge tozotanga ye lelo. Nzambe alobi David azali motema na ye. Dans le français va préciser balobi l'homme selon le cœur de Dieu, David. David a salaki nyonso ya malamu. Tango abebisi, bayebisi ye mbala moko a reconnaître faute na ye. David a sengaki bolimbisi. Lelo David a zotangama. Pambate, a salaki simple. A salaki moralité. Mais a salaki na mbongo. Balobi na ye yo muto salaki boye amikitisi asengi bolisi. Kasi lelo David azoyebisa biso soki Nzambe te nde bana Israel balingi bakatisa mer rouge. Bana Israel balingaki balongwa na bowumbu. Bana Israel ezalo babotamaki na nzela baza bana Israel bangaka kota na mboka elaka soki Nzambe te. Lelo biso nyonso tolandi chaque chorale ezala bagroupe instrumentaux bayembi banzembo oyo ngani mpe toyebi. Ata soki biso nyonso te ata 10 personnes bayembi banzembo wana batiraki mpe baleson na banzembo wana ya kosanjola ya mabondeli baprofesi ya koteya tozwi yango kaka ndenge mama mutu azalaki koloba soki na mateyo ozwi eloko te me na nzembo okozwa kobondela mbala mibale. Ya wana David akomprenaki bolingo ya Nzambe epai na bana na ye. Soki Nzambe azalaka te nde toyebi te. Tango tokomaka na pasi Nzambe asaleli biso likambo ndele wana biso tolobaka ye soki Nzambe te. Me tango likambo ye salami tolobi ete mpona nini Nzambe atiki ngai Nzambe aponaka. Me David epani likambo wana ezalaki te mpona ye nyonso ezalaki kokomela ye azali kokumisa Nzambe. Lelo ezali tala biso tolandi na libondeli ya papa inspecteur biso soki Nzambe te toyebi te tolobaki tosuka wana esengo nini ezalaka kati na biso ntango tomonaka ye te toyoki papa aza koya papa ye na kati ya Kinshasa. Oui toloba ye kozwa biloko kasi ete visite pastorale mpona ngai na yo mpona kimia akoya alobi kimia akokenda alobi natikeli bino kimia. Soki Nzambe te nde tolobaki tosuka wapi? David atali bolingo ya Nzambe mpona libota ya Israel, atali bolingo ya Nzambe mpona mokili mobimba. Ezala bato baza bakibangisi te bayebi ete ntango tata yaka biso tosepelaka biso tobongaka na biso tala Nzambe ya bolingo kati na bana na ye. Afanya te na bonzoto pe na koma lakini kotala bana yango wana batata ba mama tozala reconnaissant epai na Nzambe. Esheki nyonso te tovivaka ezalaka mabe mpo na biso.
échec belé tozali kovivre tozali koleka na baépreuve po ete ekolisa biso. Tokopesa exemple botolela mwana asala examen d'état azwi te aleli alobi nzambe oponaka me ngai mutu nalakisaka te mosusu akota classe nazwi te akoloba n'importe quoi akomonaka nzambe alingaka ye te nzambe abandone ye me ntango akende kobandela omona bebi na 80%, abebi na 70%. Moto ndenge wana koloba nini? Peut-être soki asalaki alingaka na 50, 55, mais 80% epesi ye nzela kende kotanga ta mosusu quelque part. Tolobi kaka moko bolingo ya nzambe oyo David ayebaki kokumisa nzambe na ntango ekoki na ntango nyonso. Ayebaki ete nzambe azali nzambe na bolingo. Biso mpe toloba ngo na mitema na biso mobimba soki nzambe te mingi oyo ya biso na kati na lingomba bavivre balèvement kasi ndenge bakendeki ntango bayokazaki mangese bobenga na ye oyo azali bodi ya mabe mpona nini elembo produit ya mabe onini azaki mbangiste balobi benga na ye kitisa ye soki nzambe te nde bato wana nyonso bakufaki te nde baoyo bazanga mabota na biso bakufaki te yango wana batata bamama tolanda tozala na bolingo na nzambe na biso tozala mpe reconnaissant na oyo nzambe na biso azali kosalela biso po ete na nzela wana biso tokobika. Nabukana Exode, chapitre 20, verset 1 à 17. Kunesika wapi tokundoli mibeko zomi. Mutu nyonso apesa kombo na ndenge na ye. Kombo yango topesa nini ezali koporte na bomoi na biso. Po toyokaka motongo, toyoki midi, toyoki pokwa. Papa Fumanongo azali koloba ke soki topesi bino mibeko oyo bakoko ya yango balongaki te nde topesi bino mpe serviri bino exemple kasi tozokoka te. Nzambe toujours na bolingo na ye atalisi biso ndenge nini bolingo na biso tokoki kozala na ye kaka na kati na mibeko oyo ndenge nini mpe tokoki kozala na bolingo ya bato. Nzambe alakisi biso kaka na kati ya Exode bana ya Israel bazalaki na bowumbu bakotaki me babimaki mpona nini kolela na bango ekomaki kino esika Nzambe azali. Nzambe alobi ete ngai ya kiti nayoki kolela ya bana na ngai na kiti mpona kobikisa bango. Nzambe akitaki mpo ayokaki bakri na bango ekomaki vers Nzambe akitaki mpona kobikisa bango alongolaki babisaki bango na bowumbu mpe alakaki bango bakoma na mboka elaka kasi toyebi nini ekomaki bana ya Israel bakotaki te kaka baoyo bakotamaki na nzela kasi eserviri biso exemple mikolo nyonso tozoyoka mibeko ezali Nzambe ye moko. Atali libota oyo towuti nango na likolo tokiti nango na se esengeli libota oyo ebika kasi libota yango bakotambola ndenge balingi libota yango bakosala oyo balingi bazoyeba tete libota ya Nzambe. Na Ezekiel 11 alobi nini? Est-ce que Nzambe alingaka ke moto amasuma kufa? Nzambe alingaka moto amasuma kufa te kasi abongola ezaleli na ye mpe aya epai na ye posa ya Nzambe yango wana mpe Nzambe ntango asali mokili asali biloko nyonso alobi ete eza malamu kasi ntango asali moto alobi moto nde aleki malamu. Nzambe atieki bokonzi na ye atie
domination, atie autorité, atie pouvoir kati na mutu. Kasi mutu ye moko abebisi. Lelo oyo tozobanga nyonso eza liboso na biso tozobanga yango. Meme nini na biso tozobanga. Pona nini? Pouvoir, autorité, domination, esi ekweya. Tobungisa yango. Pona nini? Na kozanga kotosa. Nzoka nini nzambe alakisi bolingo. Alobi représentant na nga na kati na mokili asepela ajuir na bonheur nyonso kasi mutu ye moko alingi te yango wana po barekipere biso tolatisa batumbi yango mpe mabe ekei te bongo te tozozongela kaka tozozongela masumu na biso kutu babwaki yango ekei na mai eke na océan te torekipere tozongi batata ba mama tozala prudent mbala mingi soki na teleme liboso ba mama po tango tozalaka na anga na kati ya guilt papa mfumalongo avandi meme kobouge lokolo ya pamba okokoka te très sensible obouge moya baluki atali lelo ye kaka azalaki mpe aza na biso ye aza souple ye asekaka na ye babengi na telefone obimi mba na mateya na limonde likutu makelele bato bakoyaka kolala ndenge balingi bato bakende bazonga bato bakosala oyo balingi bacorruption makambo ebele olobi ye aza na ye kaka bongo batata ba mama tozokende mibeko oyo yango nde kosambisa biso mibeko oyo yango nde kokotisa biso prison tozala na prudent na kosimbole na 5e commandement 12e verset tosatatana na makoumela mokili ezali commandement eza mpe na promesse. Lelo makambo mingi tozovivre surtout bajeune papa lobi nakosala na bajeune kasi bajeune nini tozotosa te tozotosa batata te bamama te toujours tozali na libondeli oyo tozwa mikolo nyonso bana bakomi kotelemela na boti bana bakomela ndenge nini lelo liwa esopani batata bamama kasi tolobaki soki tozongeli tokufa tata yekele biso mawa mibeko oyo ezala vie kati na biso tozalaka na mibeko ete tolonga tolobaki malamu mibandeli mutu na moto ayebi kombo oyo akasa na mibeko kombo wana eza kaka ezosala soki ezosala te tosali na moko militant mutu na moto ayebi bambula oyo mibeko ekokisi kati na ye na 85 tozalaki ntango bapesaki mibeko tozalaki oyo mosusu akoloba ngai nazalaki te namutu nakotika lingomba sika osali na mokoinga na ye bongo na moto akobongwana te tozala mayele mutabomba mpe leki mayele abe esika touti toyebi esika toza kokende toyebi te mutu na mutu azala na mayele na ye mokili moyebiki biso tozalaka na mibeko malamu ntango baza koloba bata mibeko bakuta biso na yango tosala lokola mwana kilikili azwaki bomengo c'est vrai amonaki ke tata pesa ye part na ye tata pesa tata lobi nyonso oyo eza nango ya bino ozowela nini papa pesa ngai part na ngai nakende koluka vie mwana na ngai part na yo na pesa me ngata yosuki lelo na nzambe oyo kotikala wana eza ya bino na ndeko na yo papa pesa nga part na ngai kasi esika kendeki asukaki ndenge nini part anisi
na ndako tata na ngai biloko nyonso ezali nga nakomi kolia biloko banyama awa Bible bina biso kuna na Luc 15:17 te tango kaka mizongisi kati na ye mwana kilikili alobi nga nazozonga na makolo tata na nga effectivement zongaki ndenge totangaka bayambaki ye ezalaki fete. Est-ce que biso sokoki kosala nango te na mama oyo ezali ntango oyo biso tozonga nanu tomizongisa nanu na kati na biso na oyo tozosala bato na oyo biso toko toza komisala tomizongisa po ete bayamba biso mpe na esengo lokola mwana kilikili. Totangi Apocalypse chapitre 2 verset 1 à 5. Apocalypse ezali livre oyo Yohane nde akomaki yango. Jean azalaki moyekoli ya nkolo Yesu mpe ye nde azalaki disciple oyo atikalaki amomelaki bambula ebele. Kasi toyebi ete Jean akomaki nano livre ya Jean akomi 1 Jean 1, 2, 3 Jean mpe aye kokoma Apocalypse 5 livres. Jean na kati ya ile ya Patmos azwaki nde vision. Mpona nini tozwi livre oyo Apocalypse ezali nini? Ezali révélation ya Yesu Kristo oyo Nzambe apesi na nkolo mpona kolakisa na basali na ye makambo ekoya mpe atalisi yango na nzela ya ange na mosali na ye Jean. Ezali révélation. Nzambe arevele pai na nkolo Yesu makambo oyo ekoya. Ndeza na kati ya Patmos ndekolo azali kolakisa ye mangomba sambo: Éphèse, Laodicée, Sardes, Philadelphie, Pergame, Smyrne, Thyatire. Mangomba sambo nde azali kolakisa ye. Chaque lingomba ezali na bango. Enzaye tufatini akene kolobana na ngomba wana nyonso sambo. Nde biso tozwi lingomba ya Éphèse oyo tozotala lingomba ya Éphèse par rapport na biso lelo. Nzambe alobi malamu nayebi na bino malamu, nayebi bizaleli na bino, nayebi peke nani alingaka bafika papa mutu alingaka te, nani abalingaka bafika papa masedeke mutu aza te, tokokunda tokoswana. Nayebi peke boyikaka mpiko papa za koya toye mabonile tongo. Kasi eloko onga nazo komona mabepa na bino ezali ete bolingo na bino ya liboso bobungisi yango, boza lisusu ndenge bozalaki te. Abi noki bobongwana soki te na boya kolongola mwinda etemelo ya mwinda kutu te, etemelo ya mwinda chandelier oyo ebimaka mwinda na boya kolongola mwana place na yango. Batata ba mama biso tozali lingomba ya Éphèse. Ndenge bazoloba na Éphèse ndenge biso tozali toyikaka mpiko. Mpona koyika mpiko toyikaka mpiko, mpona kokomisikite pour papa nous mourons. Kasi bolingo ya liboso biso nyonso tozwi engagement epai na tata Nzambe na nkolo Yesu. Tolobi banda lelo tokolanda nkolo Yesu na tata Simoki Mbangu
tobatisi lisusu po ete mayo biso toyokaki na mokanda nzambe yango nde ebongoli biso tolobaki ndenge wana tozalaki na zel wana babengaka yango zel ya premier amour bongo deuxième amour zel biso nyonso tozalaki na yango nga na ye totala ntango wana tobongwani bandimi ya sika tozalaki ndenge nini lelo makambo nyonso bakomi kotindika biso mpona yana biso bakotindikanga tongo ozalaki abangonga liboso osoyaki likambo moko elekaka na bukama wana zo bapona bana biso bakoriste lelo nakomi komona makambo change bamama bakendaka mpe répétition bakendaka na bango répétition bayembi mpe ete bakoyemba kasi ntango baye papa komutu avandi azotala pembeni bamama wana mibale baza koya bakota na korale oke basi bayembaki premier tour bayi bakota papa kutu atindi protocole akende koyebisa bamama wana bavanda mosika ya korale mais lelo tozomona moto korale repase barepete banzembo nyonso kasi moto aza koya mpe aye kokutakuta sambelili manaka makoti molimo eza susu te tozala prudent tozalaki koprepare badimanche na bapeko toyemba malamu tozalaki kose prepare banganga nzambe po ete toya na ntongo tokomi koya malgré biso premier amour ebungi zel wana elongwe moto azobonde moto azoyemba nzembe eza na molimo te moto azoyemba kala chair de boule oyo tolobaka molimo 56 molimo 56 anga mofi zel ya premier amour nayebi koyikaka mpiko kasi bolembi nani alembisi bino nini mpe elembisi bino tozongela molimo ya liboso eza na mabele kasi vitan tozongela molimo ya liboso balaki biso soki te chandelier na bino olomona yango ekobwakama wapi Total dans la Chronique, chapitre 7, verset 14 à 15. Tozwi des chroniques, pour la nini, tozwa te laka, botonga kamba, pour passer na bino esila. Salomon atongeli atanzambe ndako, ezalaki ye te moto ezalaki profite que Salomon atonga. ezalaki nde David me toyebi mayo ekomelaki David nde nzambe alobaki yo lisusu te okotongela ngai ndako mwana na yo Salomon nde akotongela ngai ndako Salomon atongi ndako wana ezalaki arche ya nzambe efandaka wana po arche ya nzambe ezalaki kotambola ekende boye ezonga gauche ekende droite abi non David esengelaki atonga ndako kasi lokola David ana te nde sikoyo ezalaki Salomon nde atongela nzambe ndako atongaki mpe ndako esili nde oyo sika ezalaki libondeli oyo Salomon asengaki epai na nzambe après avoir kotongele ndako nde oyo ezali eyano ya nzambe epai ya Salomon. Parenthèse, batata bamama na 1976 libangi njamaki kotonga temple ya Kamba, mais avant wana na ba 63 libangi njamaki kasi simbaki te tokokaka te ya mwana kotonga Kamba nini oyo banimi to bakuta basalaki te kotombola maboko ezalaki parmi
basacrifice oyo bakuta basalaki po ete likambo ekokisama. Kasi Nzambe tata Molimo Santo atali alobi esengeli bato bamikaba mbeka toyebi kokota retraite bobanda 72 72 tokoti retraite nde na retraite kuna elekaki malamu tumbela elekaki atako lelo tokoba soki tozongeli tokufa elobamaki bongo mais du moins tumbela wana esalaki ete na 76 76 libange tiama lelo temple etelemi temple etelemi lilo lobamaki tozokoba kaka na kotonga nkamba tozokoba na kotonga nkamba tongi bamise lelo tozana mémorial en reconnaissance ya bakoko na biso na pasi bamonaki ndako yango wana me ndako balobi biso nyonso topesa maboko liloba ekolobama mpona biso nde salomo azalaki sage yesengaki kaka sagesse pa nzambe na sagesse na ye nzambe apesi ye ebele sagesse soki apesaki ye mbongo azangi ne mayele akutamana na ndenge nini akusala mokulu akusala foli me alobesa mayele kaka na mayele nyonso etokisami nde salomo ye wana mwana David nde atongi ndako ntango esili abondelaki nde na kati ya libonde ine mpe na babolingisi ezali na kosenga oyo bazali na moposa po ete bana ya Israele basepela nde yango wana Nzambe alobi soki bato na ngai oyo balati kombo na ngai bato wana soki bandikitisi babondeli batiki mabe bato wana ngai na koyoka mabondeli na bango mpe na kobikisa mboka na bango bato wana oyo balati kombo banani na tongo wa papa lobi toza bakroyant kimatise alobi bible tozokende na kochange mais lelo bible eza na combien 66 livres 39 Ancien Testament Nouveau Testament 27 et Apocalypse eza 27e mais papa lobi tozokende sika oyo bazochange bible esiko nga na yo tokangamaka na makambo ya kala makambo ya siki eza koya bakroyant kibanisi biso tolaki kombo ya kimbangu alobi soki tomikitisi totiki mabe na biso e soki tobondeli Nzambe alobi akobikisa mboka na biso et quelque part mboka ezokobika te donc eza biso nde siko mutu na mutu au moins asala examen de conscience mboka ekobika travers na biso tolobi toza na Nzambe biso nde tolobi toza na Nzambe effectivement toza na Nzambe Nzambe aza ya biso Nzambe mpe aza na bolingo na biso mingi Nzambe alingi biso kasi biso au contraire toza na bolingo na baninga te toza na bolingo ya biso na biso te yango tolobaki mama ya likambo bolingo nde eleki nyonso soki ngai na yo tosaleli bolingo tokosala na mabe te tokotongana te avantage ekozala te tokoyinana te mpona nini ye ngai te ekozala te mpo biso nyonso bakasesila ngai nazomonte kaka mpo nyonso mbongo te toyebi solo ya Juda Cupide posa ya mbongo ememaki na nini tika nasala boye mpo soki nabeti boye nakozwa mbongo batata bamama tozongisa lilomba oyo ndenge ezalaki
nzambe aza na posa so atala banani baoyo banani bakopesa ye maboko kaka na mbongo meme na molimo azoluka bato ya solo oyo bakosala mosala na solo oyo bakotambola na solo bango wana nde azobeta clairon lere yango oyo ngai na yo mwana papa Simoki Mbangu ntango ekoki po ete tosimba mosala ndenge nzembo ya Nzambe elobaka eske tozosalela yango po biso toyokaka maloba te tozoyoka peut-être rythme me maloba oyo ezobima eske tozoyoka yango tozosalela yango tokomi na biso na suka totonga nkamba na kozanga bolingo na kozanga koyokana na kotongana na koyinana po tata lobi tomemele basolution baproblème te kasi yo ti lelo omemaka kaka baproblème toyebi esika toza kokende soro eza zala na yo na moto asili kaka ndenge papa mono papa na jeli azalaki soki asepele likambo te akose manifeste tolingi ezala bongo me tata aza tata ya badakord atokofunda azoyamba yo kaka tozala prudent moto oyebi position na ye te mabe tokomi na ntango tozokende ngai na yo tozala na bolingo toyokana tozongela bolingo na biso ya liboso po ete yango wana nde ekomikisa biso tosukisi na komba tata mwana pe tata molimo santu amen totelema tobondela tobondela tata na biso azali likolo kombo na yo ezala santu tika bokonzi bayo eya mokano na yo esalama na sepela moko na likolo pesa biso lelo mile ya biso moko na mokolo limbisa biso nyongo na biso lokola biso tokomisaka baninga kendisa biso na komekama te kasi bikisa biso mabe pamba te epai na yo nde mokonzi nguya nkembo lobiko na lobiko okombo tata mwana pe tata molimo santu amen nzembo Toma kifi Toma kifi pewa wekundi enzi desu pasi